Réalité à Banaki, réalité à Banakino. Nabitumba Oyo Rwanda a imposé République démocratique du Congo na Est par ma terroriste M23. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, kaka moko Oyo Tozalakanaye, a péci message pour inviter la population congolaise d'une manière générale, et quinoise en particulier, va céder na piège mon côté à Munguna, na kosala usage ya violence entre biso. Bolanda message ya docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Anisi, likambo kote libiso, likama otozana kati nango. Et sengi penza que Congolais nyonso na et pas nyonso Congolais azali. Ayeba d'abord que et sengeli mutu na mutu a respecter moninga. Et sengeli que la vie humaine est à la préserver. Soki to bandi makambo ba tramotina ndenge na moni yango na ba video. Ngana lingina loba. Boyoka ngai. Mutu a kosi bino ke bozwa ba machette. Bo banda contrôler ba voiture na Kinshasa. Bo banda contrôler ba faciès ya bato. Mutu a kosi bino aza ennemi ya Congo. Boye ba libela ke mutu a bisa kibino ke bozwa ba tramotina yepe aza na complicité. Na sengi bino pardon. Pardon. Botika holoba makambo. Ezanga tina na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ya ba violence. Botika ngo. Ekola biso kaka nde violence. Soki mutu abimeli moninga na tramotina. Tozana ba konzo ba ko pikisa ngo te. Aiza passe na motema penza. Nyana kanisi na moment ya agression à Rwanda. Soki par exemple balingi ba exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo ko zo ba tramotina ezala te. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyoko la baninga ko zo ba tramotina. Wana bo bazota la ba vidéo bazokanisa ke. Donc vraiment ba congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso. Pardon botika makambo wana. Soki mutu asengi crime 1 million ya batu bakota na balabala pona ko lakisa mokili mobimba ke en tout cas toko ndimela te mutu aya kozwa mabele na biso mokili ekoyoka. Ngana kanisi ba leader d'opinion boye bisabato baza na kati ya ba parti politique na bino, na kati ya ba église, na kati ya ba association na bino. Boye bisabango ke tozana ba soda. Batika ba soda bakende na bitumba. Bosambela bango. Botindela bango biloko akolia. Ya solo. Na micro oyo pona ko yebisala bandeko na biso nyos. Tuti soki bazobenga soki banyamulenge ainsi de suite. Pasala na bango à l'aise. Soki likambo ezali benga. Ezala ozana Kivu. Ezala ozana Lubumbashi. Ezala ozawa na Kinshasa. Soki menace ezali benga ba autorité ya ville oyo. Benga ba autorité ya esika nyoso yo ozali. Vous ne pouvez pas vous sentir en insécurité na mboka oya yo. Parce que ozali et loko moko gouvernement congolais za ko kamande tango biso toza ko bundaka biloko oyo makambo oyo kasi bino pe bandeko na biso tuti congolais banyamulenge toza komona bino te bokoka ko soutenir gouvernement na bino pona nini wana pe biso toza komituna mutuna toza na bino tolobi batu moko
kasi biso toza kobundaka bitumba bino bokangami esika bokangami na bandako na bani bozolinga kaka bakongole mususu bakweya na piège ya Rwanda bozokoka koloba te mpona nini boloba bone dénoncer bino pe comportement ya Rwanda na Kagame mpona nini bozosala yango te kasi toza kosadresse na bino nyonso na bakongole mususu makambo ya kostigmatize bato eza te chasse à l'homme eza te na kosenga na bino banse ya mboka na biso mingi na Ituri mingi na Nord Kivu mingi pe na Sud Kivu nzambe ayoka kolela biso totia mapinga na biso na losambo pe tosenga na ekolo asalisa biso basoda na biso balonga bitumba oyo toza nango oyo bakotiseli biso na mboka biso banso sima ya ba FARDC nos forces armées congolaises po ete monguna apakata merci mingi nasengi na bino banso motomoko azanga te. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. ezalaki feti monene na siège ya Union pour la Nation Congolaise UNC kuna na commune ya bamama bapapa bilenge bayaki ebele autour ya secrétaire général ya parti na bango pona kofete acquittement na justice ya président national na bango Vital Kamerhe VK na makambo oyo etali procès ya 100 jours. Esengo ezalaki total bolanda ambiance oyo elekaki kuna pena message ya secrétaire général na bango Billy Kambale.
Bao bakanisaki tokomi coalition na biso bayenge lokote mosala na okobenge la kobenge la ndongo bamela kokia nakosukisa na koloba boye ke biso bana yense toza bana ya le pacificateur jusqu'au bout mpe tosalaki koma na biso tobukaki eloko ya motu te tofingaki motu te tobomaki mpe motu nyonso oyo tosalaki tosengaki kaka justice. Nakosenga na bino vigilance continue. To continue kozala bomoko. Nimisa biloko. Awa président na biso akomi maboko pembe. Boyete. Boye. Azalaka na deja maboko pembe. Mais batumabe balingaki balakisa ke président na biso aza mutu mabe boyete. Boye. Nayebi ke tozangaki bapongi. Nayebi ke toswani na babalabala. Nabi que to soigné na ba classe, nabi que to bundi, mais na suka Nzambe a élevé du sobriété. Boye! Bayamba moto! Nazo senga na ba cadre nyoso. Lelo eza mokolo ya esengo. Boye! Ba membre ya Union pour la Nation Congolaise bazangaki maloba te mpona koexprime esengo na bango na micro ya KNB News na acquittement ya président national na bango na justice ya mboka na biso. Sentiment na ngai ezali sentiment ya esengo. Esengo pour signifier que justice est triomphé likolo ya mensonge. Eloko to banaye kozela yango ekokisami. Oyebi depuis début ya procès o ndenge bandaki to souligner ki mbalebele que ba erreur ezalaki ebele, ba irrégularité ezalaki ebele na kati ya dossier oyo. Il fallait makambo esalema na ndenge ya malamu. Mais to kenaki na premier degré, na second degré, makambo esalema ki ndenge esalemaki. Cour de cassation alakisi oyaye. Mais tomoni bazongisaki makambo na niveau ya second degré et puis notre président vient d'être acquitté. Ezali esengo Congo mobimba bamoni une fois au moins na mboka na biso justice et triomphe likolo ya ba cabale politique, likolo ya ba mensonge. Esengo zali makasi. Tikato sepela ndeko. Procès à la politique te. Ba politicien ba intervenir na ba procès pour ba bebisa c'est-à-dire nous autres la justice bopeto ya justice yango tozaki koloba biso tolingi procès équitable pour l'honorable Vital Kamerhe balobi to na 2000 éléments si lelo emonana te heureusement yemo aloba que la justice de Dieu et ba juge bayebi que bango ils font carrière. Et la cour d'appel, c'est prévu par la loi, qui est instance à Liboso, Yami Balé, c'est pas par hasard. C'est parce que les législateurs avaient compris que ceux qui jugent à Liboso a fait l'erreur, Yami Balé a voulu réparer. Donc la justice n'a fait que respecter ces instances et aujourd'hui,
rétablir l'état de droit. naokoka te maloba ezanga ngai esengo elekinga tel point ke naokoka bazoba ezozanga ngai naza na esengo makasi nalalaki na esengo nalamuki na esengo nazaka semene ezaka esengo na esengo atuka président na biso aumela mpe papa Vita Kamere nzambe azala na yo epuis toza koloba lelo naza koloba papa président alobaki ke papa Vita Kamere aza mwana mayele azali mutu sérieux mpe azali moko oyo akoki kokamba mboka oyo ntango yango oyo Vita Kamere ntango yango oyo nyonso ozoleka na ese oyo bitumba ezoleka kuna nakadisi mayele papa Vita Kamere akoki kobakisa emprise mpo na mboka na biso tozala kimia epuis papa Kisekedi atambwisa moko oyo mpo biso nyonso na ise toza na nsima na ye na cadre ya cash wana président na biso autorité morale ya biso ya cash eza ye ebiso bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya banostalgie balela bamakaroni Beltesco acheli bino pe lisusu makaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée boko ya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino